na mbasu. Yo zo kate na papa masu. Na zo pesa exemple. Papa masu ngate. Naba audio et musico, c'est pourquoi il y a Gabriel parce que ngamba za kata groupe on dit. Kaluchi n'est pas, Muchopi n'est pas. Bobo bisanga isiko ba audio on est uti wapi. Parce que bolobi no bobo la kutanga ba kuma bakaba ngambi boko ba bonte ngana ju courage. Boti go benga ko. Allô Karim. Karim, ndeni otanga kombo na ngai. Ya kadio za ya na biso, ya na tozo, o sana tozo ni ko manki. Ngala camarade na yo. Ngala camarade no ben Karim. Elinge bana no ndeni. Na tanga kombo na yo. Yo so ngala kwa na tanga kombo no. Apa na vanda na plateau na. Na tanga kombo na yo. Na mondo zo ko mekanga mama. Na omona baba so muke ndiko. Engambe. Bafoshe bini odo za kiti. Minga za kiti. Koyo jondeni. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci. Jouer libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Sarato la TV dans votre émission Zip Zap. Émission au wapi eko faire défiler ba artiste comédien. Ngana na ngara pona ba comédien. Ngana za vraiment ba comédien et puis naza na mwambila mu histoire vraie bande konyo tu wana ba histoire vraie. Bozana ba histoire na bino etungisa ka mitema na bino boboya kobetela batu peut-être moninga msusa kosambusa yo. Ozana ba problème olingo za solution obengi biso na privé obeteli biso yango tukoyeba kosola na bandeko oyo balandaka biso. Pour trouver solution, pour éviter la histoire na biso. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique, accompagner la chaîne na biso, sorobo mona bilile kitoko boye, son kitoko boye. Pour ça merci na 15 basele, pourquoi pas na Paulin Mukendi, moi na ba Mukendi Asuka na don de livre. Un grand merci à mon mari, papa Diego Melito. Un grand merci na bande konyo tout vraiment beau soutenir nga Amelia Mweba la private de Orlando Domingos. Maman Gina Amatu Motema ya papa Aaron Amatu Tata Po, je te salue, un grand merci à toi. Émission Kitoko Madjabou Gospel, un grand merci pe Nabino Nyonsu groupe WhatsApp nanga mobimba bosiki nanga, un grand merci Nabino. Soki boko yo kamakele le boye eza groupe Lotiliki na Afrique précisément na Congo Kinshasa et à Kamo à Kokoso. Biso nzamba sala biso moi grâce ya kosomba moi groupe poète tout ça la ramusa na biso malamu to pesa rabino toujours d'actualité donc beau tenir biso rigueur té côté son ya groupe manque réel derrière la caméra sur ça même langage nanga na yambeli bango Patrick Ngambe. Pourquoi Patrick Ngambe? Ngambe tenga na obengo na Ngambe té Sarato la ngana obengo na Ngambe té Patrick bonjour ils accompagné na Patrick Ngambe. Ngambe ne zen Ngambe na kati. Obini Patrick Ngambe Ngambe na kati. Ngambe na kati Ina kati. Ina kati kasi
Yo tia maboko boye pone. Mais engambe yo tie boye. Seng na bosana ki. Na engambe na kati. Na kati. Na kati. L'estomac ba. Bon. Muti boye pesa tika kati. Teneti ngamna na omona nde kati. Kati te engambe. To bandi pene mission mabe boye po ani na saloni. Naza engambe libanda te. Naza engambe na kati. Dela non. Na décrire oza mulai. Zoto mikie. Toyebi so babi engambe. So totali Aminata aza engambe. Ya mwasi. Son père aza engambe. Siko engambe ya yonde na zoluka na mona ata na sita liboko mukie. Likolo mukie. Eza mukie. Pandi mukie. Engambe no eza siko esika ni na kati. Na kati ba pumono pe eza mukie. Na kati. Yo tia maboko wewe. Boye eza kati te. Mais boye pesa kati. Yo inga maboko eza boye po ni saratola. Engambe nanga peka na eba na kombo na engambe uta. Ngamo mna ni pesa po na engambe na kati. Ngamo mna pesa po na biki na engambe na kati. Ba RC engambe. Na tani regarde notalika. On tala chombo na nga o to pona mo mission eze kende boye. O tani. Wa poer. Poer. Te. Oh. Ah, on a chi oyo. Okay. Natani na ngaka yango. Okay. Bonne santé. Saratola. Engambe na kati. Na kati zenya na kati. Engambe na kati. Te na olinga na koma mena okoma te wallahi bilahi non ça ba te. En fait libanda boye na muke ba tso ba mona. Tozo mona. Et tout engambe na ngiza skoni na kati. Donc pour muta découvrir on passe en checker. Na komi. A checker. Ba checker. Ba checker. Ba checker. Boy. Boy. C'est pas ça checking. Kasi boy. Quand on voyage, ça va checking. Les tout a bagage, nous va fongola rango, va fongoler direct, pas batouana. Ba mo ba mo. Na go expliquer checking des ala raté tout là. Quand on commence à wana na ça tout ça checking. Ba fongola bagage na biso, ba yaki bagan. Mko la box sur maboko. Ba o checker, bio ni za na kati ya bagage wana. So ba simbi bo mo lo mo ki o ni. Et tu dis za kabongo. So kati na ngape po so ndanga découvrir il faut ya checker. Fongoli ba bouton. Ngai ba bouton. Na ba kike. Ozande bo ba bouton. Ozande ndengwana. Yeki ba bouton ndeli. Te kasi tozo checker te. Kina ba éturette na aéroport. Ba fongola valise ba fongoli éturette. Wana to fongola éturette ta pantalon. Nous on a dit à pantalon ti. Ah, do ba kasi to comprendre. So na biki po muta découvrir on fait checking ça exemple. Ah, to fongola éturette. Pour ba faire comprendre c'est mat ba to voyager comment tu ba ni checking za ka. So tu va na ba bagage na biso, to ba glacier. Ba to na ba sani ba fongola éturette. Ba na ba gana maboko. So ba komi ko checker bata biloko ni eza na kati ya valise. Biloko ni eza engambe. So basimbi boye ezaka kuna oni boche o. Totala bezo bato engambe. To bandi na théâtre to ni nzambe na nga. Totala bezo bato ba comprendre te. Checking ezaka kinara bongo. Ndeti cho muto na ketika kumu ya papa na mereve na mbote. Na checking sikoyo na valise moko ba check. Ndeti dernièrement notre kumu papa azonga poto. Avec na mwasi ne rêvé na BBC du Kamba. Quand on commune à checking boy, il y a 5 checking à l'aéroport. Il dit ba valise, pas bateau na Turquie je crois. Ba fongoli et direct à ça. Ba bandi ko checker. Pour si ma revenir ba finaté. To ba ngaba ye ba ka fa mtu ko le sa bandi sa ba bio mo ba fa da bio ramade. Ko fini lo ba pete. To ba bandi ko fini, ba fini. To ba ko pesa ba kangi boye. Engambe. Nzete, pour me matika ba nzete. Ba si mu bomboro. Utala wapi tena maboko na zote explication awa. Izo tela nga wapi tola. Tela isa bandila na.
na checking so bazo cheke babiloko na kati bazo sima tozwana komi place moko asimbi bakangi boye nzete mugombo soki ezalaki pomere ezatekaka banzete akangi soki mugombo wana ezalaka monene boye atuni o nini tozalaki na komanda be ezali te eza banzete na bango batekaka na poto nzete mine ya mugombo la monene apo atiki acheki asimbi susu acheki yango bakaitakeke apres akangi etire biloko apres bake basilima yango eleki checking ezalaka so bongo ko basala yango mpa na yo po todécouvrir ke ngambe fongoli pantalon te nazo bapantalon te kasi tosuka kaka wana mpo namoni émission mobimba tozala kaka wana mpo nga na comprendre te napesi exemple ya checking bafongolaka ngai nazosenga baers nyonso ya Patrick Ngambe pardon bosunga nga explication nyonso apesi awa eleki nga kaka boye na comprendre te bino nde fo botalisa biso bino bango baseka te baers ngapena baers checking oyo oloba yango wana etireta pantalon tina comprendre tolongwa place oyo te wana ide na nga yango ide na nga te nga pesiki eza mine checking ezala nga bika baya checking nga soko lingo yebo yo sanga checking ale nzete wana sikoyo nzete wana bateka yango na poto oyo to basimbaki basanti nzete atuni o nini pole olobalaka tumaka mbo te émission mobimba baminiti tu tosala engamba wa mbuye nga kaka donc engamba ye na comédie na ye na kati émission donc banda akomisi nga loka kisengi natuna nanga yango susu te ngambe natuna yango susu te boni mosala excusez misala bien Dieu fait grâce et puis celui ya dernier travail qui moi dur vraiment donc d'abord pour ma tâche on se bat toujours nini esitokaki yo koyoka ntango okende osango ya Diana akufi oregrete nini nazalaki très choqué na mort ya Diana parce que Diana travaillait na groupe standard ya Diana dans la 2006 nakota eza groupe nakota Diana za Diana kati puis na kotravaille travaille avec Djing nazalaki na hyper sécurité kabenganga toujours des hommes je connais ba Djing vérifier là kuna babi Diana kufi nikapoto bikabenganga kono koti na bagroupe ya WhatsApp namoni bafoto mawana basitaki nabengi mpa tukayembe ntango ayambi bona olela ngape na bandi olela moko apres toyo ya mort tokuti corps déjà toye na hôpital tokuti batie déjà corps na mort bandeko bazongi makala viki toyaki bazongi mpe yango ndamitoyaki na mobikisi kayudili karantina bato ebele libanda batie da pala baona makala viki toyaki busu tozabanga okende makala babiso kasi makala po kota na bakati awa ezalaki yango makala ya presse parce que makala nga barumbu komi na kini eza bakomi matete eza bakomi oyo tobanga yango kaka na basomo toyokayoka nde tokendaki kaselobi nango nitoi koza message joseph donc lwa diana bakomele bakufa wana baome ya diana naoka choc nini yango nini pene banda osalaka eshoke oyo ka nde bobandaka kojoue bozali mwasi na mobali to te na bascene mpe tozalaka mwasi na mobali mingi la scène surtout tozalaki mwasi na mobali nazalaki koyeleka na tolo okwelaki na tolo na ideni to mwasi na mobali tesu diana nabeti mitu nanga kuna diana ayima bayenga meboni boyiko yo ozoregrete donc baprofit ozoregrete nde tolo ya diana nabi na sensi tozaojoine nini tozazoi mwasi na ezalaki koyeleka na tolo mpo na nini mwasi na yo te bozosala bozosalatozaojoye mwasi na mobali yabo a des fois tona bablage na biso ezaka ya bolingo yo ozoprofite fazabi yango wana fazabi yango wana ngambe neti nga mpe batinga yo scène moko nasalaka avantage ya métier okayoka na wana yo na lokolo yoka na makolo napesa minatanga eza bia lingaka baje wana te seke bokanaka biso kokana te eza kokana te omoni yango eshoke yo donc wana siko ozokalkile nini mutu bobanda osala ne biloko wana aza suste neti miyema ye nakwelaki kaka mikota nsima miyemakano miyema ye nakalaki kaka boye
mais fo bozala mayele bacomédienne bozomonake baprofitaka ya basi mpe baprofitaka seke yango mpe eza cause ekozaka babolingo entre vous si ça peut arriver eza boso baintuition na yo esali banini baintuition liboso baintuition nzoto esali na nde tozongi na scène intuition yango wapan wapan ezalaka na nzoto baintuition ezalaka na nzoto mais yo oza mwana mabe yo makambo no nyonso osala boyeboye po yo nde moto okreelinga makambo yo omonanila bageste yanga misapi pwani obebisa émission intuition donc yo ndenge ozala nozotourne na mutu mais intuition na yo esala non nalobi boye supposons basali scénario batinga mwasi na mbali na aminata son père nga na incarné ka rôle na ngai tozwe mwasi na mbali ndenge ezalaka ata tosala ntongo lokola novelas te mais sikoyo soki baintuition na nga msusu esali na bascène tosala na ye après scène nakokomine mpe na privé parce que baintuition esalaki msu mpe pa na ye mpe baintuition na nga esalaki mpe pa na ye par exemple ozalaka na poama maboko boye te nalobaka ne biso tozwaka trop te ozaka boye naza comédien jouaka kanga maboko boye ta comédien jouaka na bageste on joue avec des gestes po baba pa kocomprendre donc baba so ata amoni atie boye ayebakelaki motu longwa nga mpe namona otie boye ntango nga mpe naomona otie boye naza motu wana baba acomprendre lelo te amoni kaki otie boye acomprendre lelo te donc bainstitution soki bainstitution wana so eza neti bopikiliki bon par exemple omoni neti nga nayebi institution te kasi explike nga siko na lingala bon par exemple Sarah Tola mwasi nanga na scène exemple ozie mwasi na mbali yo incarné rôle na yo nga mpe na incarné rôle na nga yo so osalaki mwasi nde mwasi asalaka pa mobali nga mpe na osalelaki mobali nde mobali asalaka pa ya mwasi yo mpe oza na baintuition na nga mpe na baintuition na nga intuition wana nde nazoyeba basembolaka na france donc nobeyangoni yo na lingala opikiliki babokungu wana eyaka na nsima sensation par exemple la sensation sentimentale voilà mpe nga funa na basensation na nga yo mpe twana osali obimisi basensation na yo so esangani bu epesi tableau kitoko so après tournage so naki na ndako na vandi na réfléchir sensation na ye etutaki nga yanga mpe etutaki ye tout développement parce que on sentit quelque chose kuna yo tokutani on sentit quelque chose c'est ça wana ndomonaki mpe ona oyo balingani eza par rapport à bongo mais nga sikoyo po tolingana bongo donc il faut kina sensation na yo etouche oyo yanga etouche oyo ya yo eto etouche te na olingana te kala na bilamba bongo basensation nga pena mwasi fo excite nga na bilamba kaka ndaka na bilamba fona kabu bongo eza kote fo déshabiller même pas donc kanda aza bongo moi je suis comme ça la sensation so namoni okanda na lulu na bilamba oyo excite nga kaka na bilamba na yo wana basensation esali po mosusu mbali mosusu azwaka ne kaka po mwasi ase déshabiller donc d'abord se déshabiller te makambo nyonso ekende déjà ese voyage akomi déjà soki wapi donc sensation ekoti na nzoto machacha retombe yaka na nsima de sensation fallait pas na ya mbengambele yo l'émission donc émission engamba ye nango émission mobimba bindaka yango pone vraiment oyo moko nde moto otunanga makambo oyo donc émission mobimba oyo nango kaka ocomplike plateau na nga to oyo osali kaka comédie omoni tala basi lisiko sara esali kaka bapesi opusa oyebi en regardant bokoma émission na nga sans tabou omoni aminata sompene apesi mbote na mobali na ye pis mabibi aminata so otangi kaka biso apesi sentiment en regardant so otali ye kaka boye apesi opusa songa songa moto to sensation apesi ezaka aminata sompene poso yo moni kaka sensation ezali soki aza na oyo ayenga mpe naza na oyo yanga tokuti na scène tosoki trop poison naziki yaza deya femme mariée nakola neti na privé te eza aza camarade ya mwasi nanga likolo
donc makambo osala na chaîne yango wana mais quand on fait déjà exemple na opesa te yango wana te olobi awa te olobi wana olobi nabi te yango nasala na chaîne osili na question nalobi boye earrivaka mpe bato baotonganga na bacommentaire ke nga mpe nalingi kaka question yango nalongwaka nabi earrivaka mpe ke nde tozwaka chaîne moko na mwasi na mobali ozoincarne rôle na yo mpo joue yango bien nga mpe nazoincarne na joue yango bien surtout nga na basensation na nga yo mpe na nga moza na basensation na yo tala loba boye pardon tata boye babengo ata pede boye wana ezosala manga mabe yo boye yango so yo otala waye boye ntango tie boye miso elali na se soit tolobaka tiaka ata boye tomoni bato nyonso bakotizali na matanga tiana na kimi na nga toyokaki ndeko na biso josé de londres mpe il paraît akosomba cercueil yango ezali kaka maloba natuno mpenza mpo bino nde boza babase baenfant ya ndako ya josé de londres aye naye kokosa biso kaka na média na émission ya legetu ke asomba cercueil. Merci pour la question. Moi, avant de boire, la qualité na chaîne Ispan, c'est un beauté. Pas tout le Diana, c'est barré expliquer les deux points. Parce que moi, j'ai eu des temps à parler devant le film avec mon téléphone. Ok. Et c'est expliqué dans le dossier aux années. On a profité de l'explication. Nous, de l'homme, déjà, banda kala ba comédie ba série ta ba kai. Nani? Ba série ta ba makambo. Délé ba 12 ba ni ba ni. De l'homme, ralobi, nous a régné tous à la cas. Na osombe ya Diana ya stage. Asalaki yango na comparaison te après on est bato badepile maboko. Baorganisateur ya matanga bayimaka na oloba atindeli bango bafoto ya bacercueil basala foi kani bafoto ekei bakomi cercueil bafoto ekei atindeli lisusu deuxième lot ya bafoto basepeli mpe na bacercueil esi bango numéro ya pompe funèbre bango eza na nzili contact bokende bomona boconfirme bakei mpe ntina wana famille ya Diana soit famille na baorganisateur parce que baotravaille en synergie na banani baorganisateur ya matanga na mpena ntango bakuma moko te libandi oyo nani libandi oxygène baorganisateur ya matanga bango oyo nyonso bakei na nzili bamoni cercueil baconfirme ke oyo c'est bon oyo nazwi mbongo na ya famille apesi comprendre bango baponi kaka cercueil apesi mbongo na ye après baorganisateur ya matanga bayebi te ke non famille babi bango moko ape basomba cercueil na bango yeti bango nanga deja nasombaki bokonfinaki famille bandimaki boconvaincre bango kaka bazwa kaka cercueil po nga deja nasombaki eseki ok c'est bon tozoconfirme famille jour ya enterrement jour nani mama Angèle Kanam oyo ya mama Olive ayaka parce que nasala émission wana bawana eza yango normal po sika so moto ya mbongo aye tolobakaki twana mpena eloko te atali mama ta babi twana mpena eloko te atali mpe mams bekam esenga mwa cueke ekota mpo bana baotikala toza na eloko te mi mama sante abe c'est bon nayeti na kinde mwana deya bamba mosusu batiraka ezalaki na deja c'est bon soki sara so moza na posa bobimisa un petit mbongo mo quelque part kote moko boye mais bozali eza na moto boyebi ke ye afutaki deja mbongo na ye ya cercueil il faut pas kokoya kominimize yango soki kelona ndenge mabe donc toloba cercueil oyo Diana bafundi ye nango mpenza te de Londres moto asombaki cercueil yango bafundi ngo Diana c'est ça des problèmes parce que na dernière minute bacompliqué des Londres là je te dis clairement la dernière minute bakomi kocompliqué ye pour cela on va voir ndenge nga na ndima eti bosalaki so boponanga na futa deja mbongo natali si ababi aza so ndeko ya Diana baémission natalanga trop parce que nayaki show alobi boye ntango bakomi na morgue na ce conteneur cercueil bayaki nango liboso ekokaki Diana te nde après
on a bien baseke basala yango se pote batai moko nyonso nde sikoyo baye kozonga njili batie cercueil mosusu moi je demande président sikoyo oyo bazongaki ya nsima wana eza cercueil oyo ya yo to oyo ya yo te abi nayebi nanga te soki soki abenga na pompe funèbre watuna estce cercueil oyo bazwi oyo nga napesaki mbongo to basombi kote mosusu epuis soki ezalaki basombi kote mosusu bosomba kote mosusu na kwani soki cercueil ekokaki ye te bon supposons totiakaki cercueil oyo bakende nango première tour ezalaki odelonge basombaki ekokaki ye te bazongaka wapi bazonga kaka na pompe funèbre na bosombi cercueil mosusu ça se passe comme ça si bango basepelaki nango ata mpe so ekokaki ete bozongaka sapatu nasombi kechi nango ekokinga te nazongi kaka na butike wana mabe nde kozongisa mbongo ye fi anabiki tosombi cercueil mosusu soki ezaki bosomba yango nani adi toza ndeko ya diana totali kaka na super promo pa izipana tala na songo a bosomba cercueil mosusu ndenge nini moment oyo ye abimisaki mbongo na ye tu comprends et puis omoni Pouloulou akufa mama Olive atia mbongo na ye akutela bacomédien biye baya baprofita de Londres te diaspora makambo ebandaka mais soki ezalaki bato oyo bango balandaka na nsima wana nde babaki ngam na charge ya cercueil bato oyo bango bakoma kokumisa wana oyo bango bakumisaka soki ezalaki ka moko na bango nde babaki bosava ngam na charge ya cercueil banga bebisa famille wana ata famille babeki bachange babisa famille te ngani da azwi charge na tosika kaka mais pourquoi mi boyisa delanda ke famille bakomi kocomplike balingi bango basomba cercueil non ça se passe pas comme ça lelo nazwaki charge wana na esengo te na plaisir te parce que Diana aleka na standard si ndenge mpe asombelaka masirika libulu à l'époque mpo masirika epa aleka na standard asaki wana bonne volonté bonne foi na ye mais résultat nango maa plein bakomi Diana na cinquantenaire donc occident akomi koremercier bato atanga ye komba delonde te toyaki occident biso bana delonde comment ils ont remercié bato oyo bacontribuer ata 36 ekende kaka comment ils ont remercié bato oyo bacontribuer na makambo tutututu mais komba delonde otangi yango te bon peu importe cercueil de Londres bozwi te mais geste déjà volonté ya omisa mbongo ne kopesa aomérite remerciement te po bino monde bosaleli yango te soi disant tola tozana bato batala biso bayede biso na vraiment ata bozwaki yango kaka te ezokoleki tola naotindelo depuis limo ya caméra par exemple ezalaki na posa nango apo bengo esinga merci dana nazwi déjà mais merci na ndenge opansaki okanisi ngai yaya c'est ça humanisme donc moto abimisi da soki 100 na ye to 200 na ye to 50 na ye bato oyo bazalaki wana mpe na kati ya organisa ata motu moko te abimisaki mbongo mpo asombele cercueil biso bapeta dena tosepeli na biso te boza bahypocrite tosepeli te ata mokie et puis loba na bango baza omoni hypocrisie evai na théâtre bo oyebi esaka tolo omoni mo hypocrisie evai na théâtre evai na théâtre ya popo hypocrite moni mo hypocrisie onde pe one mo abe onde ka comédien mtasala mo na hypocrite onde ba onde ndeza za mundele onde ko ndeza mundele soki ne bosaka ba onde bosala makambo na bino bon ngamawa Diana leka na groupe standard tango bosanga soki parcours à moto il faut se renseigner ça c'est pas comme ça faut se renseigner batanga standard et batanga tu la dit avec toi batanga de Londres yo faut ba sokolo na poto batanga tiens Diana avaya Diana avaya fait de l'amour faut poser but batanga qui Diana avaya fait de l'amour à l'état pas de Londres jamais Diana pas de Londres na bibi tu sais que Tiara yebi Joël Katia yebi mais na parcours na ne ba otanga boye tingani komba de na mnona wana soki etanga matiso ni batangi te alika pe na fait de l'amour alika na banjunjing alika banini masa kitoko tia donc de là na ba isolé na façon mon asala bango nini kasi asala bango nini na poto bo combattre na kisa bo combattre basi ndia ndeza awona sumo sina moto
quand même tout ba wele la quand même Non, moi c'est non, là avant na mimi kabia na le passé avant mimi kabia na avant avant na le passé aya bon le passé au combat na geste au na sali kai Ah, on peut pas ça mais mais tant yo combat na ni ça c'est que so yo combat yo vivre ça zani ya kata fight ya kotambusa ya kopesa message na réseau ça social ngapi na kuza pe ça zani enziga kana ta enziga na mutina ba udi ya bango mpe bazisa ya ni ya kolobaka lobaka si et ça un problème il n'y a fait la force mais bon reconnaître le ko muninga asali c'est ça les problèmes mais bolobela bango Kasi yango na tala nani ye wana otala nazolobela baorganisateur ya matanga Sarah nazolobela bato basi organise ya matanga nani age oxygène secrétaire ye wana lobana na bibu nazolobela motu moko ti nazolobela baorganisateur nyonso oyo bazalaki na bimutu tu nazolobela bango tu en général nalobi na baorganisateur boye ntongo deya bondimaki offre ya de londres parce que juste après du contrat toyebi te teake oyo bachangeaki ya deuxième tour eza ya de londres to eza ya de londres te bondimaki atindi bafoto boponi bozwi mpe numero ya moto aza na forme funèbre na njili parce que likando akufaki deone mpe kamata somba asete amisali ni kosala bongo tonaozwa mpe kaka kuna na forme funèbre wana affaire ya video lemo te soko lekaka na groupe na ye asala quelque chose po likando aleka na standard après oyo okufa na groupe ya bonde bozovivre bo akopesa bino mbongo te kaka so bokufi esombi certain okoma réfléchir apesanga ebisoki na osenga te soki kasi nasengeki pamba kaka boye aza mpe na bacharge na ye soki nasengi ya opesanga boza parmi bato bazwa accuse ntongo midi pokwa kisi bino bapede bino balesbienne bino bon natie yo eza mwasi te me natie yo po oyo ozorepresente baartiste nyonso ezosala bino ndeni mal ça fait mal ebi mpe image na biso envers bafanatique envers babelle famille oui babelle famille ezalaka bamama bokilo baza esala mabe makasi ya kosakana te là vraiment esala mabe so mama bokilo navandi boye sala mobali nyonsala baotraite ki aza pede to aza lesbienne vrai ou faux kipede ya lesbienne vrai ezali nalinga bata boye tokobana te émission bazali oyebi mpe bango quelques-uns bapede mingi nde balesi pede na théâtre nakoyeba ta mibale deka me balesbienne nde nakoyeba ebele pese mike latipesa lobanga ni mamba solo teni te bapede na balesbienne baza baza te alo pondimaka omoni congolais kondima kaka nde eza pondima kaka ke aza na raison tena bapede na balesbienne baza mike aza na raison saratola otuni question mike aza na raison ye abeka makambo ya grignotage tu sors avec lui faut le grignotage voilà nayebi te te faut yeba ya gabi ausoloba ya mande na me nayebi te nayeba ndenge so bagrignotaka ye mais ya nalobi bien ya gabi yo yokayeba voice naza na mpe na audio yango yo moko toza pa naza na baaudio yango emise bongi oyoki mais yo nalingako engambe ozala bavérité loba na oto te baaudio yango mpe nayokaki naza nango oza no nango oza nango ke aloba ini oyo abenga ya made tari ke bana na muninga na ote na masa na ote nga na swana na internet omoni bolingo na na Ernest tari ke bana na muninga na ote na masa na ote nga na swana na internet omoni bolingo na na Ernest ke bakonga te bazina oloba na audition na ya TV na audio nga bebo wana vérité te mais nayebi te c'est vérité tina bi tobima na te na posi mais oyo wana nayebi yango te oyebi ke bolingo esamaka partout l'église tolingana bona chronique ni kolingana te naotanga bachroniqueur grignotai mutu taninga tanga mpenza tanga na weleli boyokanaki na minata boya kosamisa bachroniqueur tanga te nga nayebi te olenga liboso ya liboso oyebi ete mama emili mobali na liboso oyebi te nani o
fai lobat oyebi na otika kaka nakomba nzambe nga na kutu ye nalingaki te me natangi deja nayebi te seke naza chichote kasi naloba bible ezo oyanga banana pa matika songo komweke ekoli mpe bolingana bino na bino mibima te mona ezo nde kayo oyebi moto aboite piranga na banosa na démission te nayebi te c'est pour te dire que bolingana partout me nga nayebi te bachroniqueur baolingana baogrinote soki combien ya grinote mabe ezala bamilitaire baogrinote badanseuse ezaka nango avoué quand même que c'est vrai. okende kutu matadi c'est que loko komo loba de ba place oyo ba exemple pesi Mike aza na raison po eloko ezobomo ezaka réponse kenini aka ezokeni ya owangani de ya ba pedi na ba lesbienne bo ya grinotage Mike ana raison te kolingana ezaka nango mais sans lini alobelaki yango yabelaki na sans sans souci ya grinotage yo na tiko sans ya lobeli ya bagina ba femme mariée on dirait même les femmes mariées bon kuta tukushaka tuplakaka bango na basaka bavoiture sans wana yo bien yango na mais soki abiki esansi kolingana ezalaka nango wana na baboya na yango te nango bona ngo na tete alinga te bana papa masumu tina moto asuku yo ozoyoka te na papa masumu nazopesa exemple papa masumu nga te papa masumu amemaka na pesi po eza mokolo nadi bana na génération na bango nadi bana na génération na bango tina ntango tie seke epa grignotar po aza mokolo sara ozokomplike nga mpona nini nayebi bana na série na bango série ya papa masumu ntina série na biso on grignote kaka biso na biso mpe ezalaka nango nga grignote te moi j'ai pas grignote yo kutu ndenge oza wana na lisa na ebima te yoka na grignote moko j'ai grignoté et puis toboti mba moko j'ai grignoté na bosana te j'ai grignoté mais toboti mpe mba moko vandi kani babali eza pasi abatila ndenga bali eza pasi babota pasi nyonso pasi koya obota na ye donc soki na comprendre bien yango omoni bato poto baa na kanda na bino wani yoka libala na bino ndenge kokoma yo oza na basi na poto mwasi no mpe aa na mibali na poto to mwasi yo bo mpo bino bokazuwa bino bokazuwa yo ndima ta mosusu yo teka nzoto no me mwasi ateka te mwasi azalaka wana bobeta sikoyo bajiane ezalaka ke mwasi ayebi na ye bapele na ye bosolaka entre temps yo okwala noka wana sabo kopi ya bino ya mabala bakomedia ngati na biso bato basalaka bongo basalaka ngate yo mpena na poto rien ezala mwasi na poto te obwaka bango menakanga bango mpe ebele donc nde toloba boye bayaya soki mpe abolingi ye wakatila loba yaya balinga ndeni te nalobika mwasi na poto te ni na Europe ni na Asie te balingo mpe te eza vina bonga nini ayebi na luka mwasi bonga na poudre ya ngini na poto kolela kenini basi ya poto kinaleleki nini bapesa batala te naolelaki nini apesa tala te sara naolelaki nini jésus ma vie c'est tout non même pas nafuta ndako nanga mbongo nanga moko ya poche mai na mbongo nanga moko mbongo nanga mosala basala bekiro jamais kilo basala babloke na bango non bekire non nayebi basalaka babloke tinga limwa beyo kaka kasi bloke yango ya nini basala babloke na bango batournaka bango na bango donc yesu bangi babenga yo moko azali te te kobengi te akoseli likambo kote te ya bloke moi bloke moto ya bloke oyo moyebaki tourne na bloke wana eza te moto ya bloke mpe moya kote oyo eza te po bato entourage baoboya comprendre yango mpe yangi na félicité Aminata son père ye mpe na ndenge ne apense asala bloke na ye des artistes négligés oyo babengaka bango te yoka sikoyo réponse bien les artistes lozolokolo kilo kasi bao babengaka bino te po ani po soki ozala na makambo no baobengo makambo neti makambo nini kini koto kojue na jouaka nanga deja so makambo neti ndeni makambo nini makambo les choses ndeni mbongo po babengaka na pime fengaka na mbongo na succès po bana ngo basiction bajongo wapi
Kana théâtre. Bo baliki biso na succès. Bo yebi te. Ah bon? Ba producteur ba yotala bino te ba Bo yotala. producteur azaka tous. Entourage na entourage. Kasi entourage kaka wana. Kasi entourage wana ko bango bakina kovanda wana basana bakina kovanda ba bloc na bango. Sara tola. Ngana ko comme to master na ngati puta ngaka na ba film. Non 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 non. De na royal ko te chaque jour chez yo pour na bi ko za na intérêt mo ko tiara na film. Non 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 non. Na comme to master na ngati pour somela nga bière. Pour na bi ya somela nga bière pour na comme si camarade na le film. Non, je ne peux pas. Aussi bon ko ko tiara te. Donc so net ya yo pende ngambe. Na komo confirmer so ba benga ko na ba film te poza moteki ba voice. Vrai ou faux? Faux. Faux te. Ngambe yo za moteki ba voice e ba ni poto mo bata ba tuni ba che ba commentaire vendeur de voice tala ya ngwana ba komi. Si on m'a traité que je suis le vendeur des audios. Parce que O comment on vivre non ndengwana? Voice mo $50. Boso ba oyebi magi ya sima ya teka jam. Kayo. Yenga za na groupe bien. Ota na groupe te preuve ni la ta ko na groupe te. Sara tola. Omoni Diana a piqué crise, pardon. Sanga sali abuso na so zo. Belgique. Ngapona ndimo foche na ngaka après. Po yo za nzamba ba voice. Taka oza na voice abata ya Gabi. Yo za na voice. Ya Gabi we. Kasi o aloba ina Karine. Ke voice wana voice ya Gabi na Karine izatonga dana na balo retirer nga na Ko groupe. via ondeni. Pas ese de pan. Il va checker. Otomona. Donc azo simba ba place o ke ye moka zo mifunda. Tango bato bazoloba moteki ba voice atekelaka ese. Ese de checker. Ndo bakaka mutu tunde azaza mwa mutete mutu ta comprendre ke ngamba teka ba voice. Omoni tango Yo Blandine Mafuta Muchopi tola omoni mtakitaki groupe ya SOS Diana ngadi bela Belgique. Na poti kulite na pati. na yo pe. Nanga te. Na bulu. Tanko yeba. Zai poti sunga Diana. Kasi tanko yeba ke azokotisa pe na bantu mabe. Bonga na mutu mabe. Aucune explication. Quelle expliquer bateau bota la différence si tu as parlé. Na tiki yo. OK. Donc bela sali groupe ya WhatsApp pour nous soutenir faire na biso Diana. Tout le monde a dit d'accord et puis on a contribué. Tu comprends? Diana bimi na fait 76 bandi kwa Diana batinde bela partir na privé. Bela nde Belgique bandi kwa comprendre. Belgique a vu azonki partir wana na groupe parce que nous avons travaillé na transparence. OK. Alinga inete na sima ki batwa chichote ke boye boye batu su basala na groupe ba WhatsApp tout ça là na transparence. OK. Tout le monde partir biso nyonso. Je crois que dans le demain ou après demain partir on est bimi na page RDC Comédie. Comprendre? Page mobile RDC Comédie. Mama to pasala ngo capture azong chango na kati ya groupe ki to baki na RDC Comédie o wana page no wana. babi page na oyo kidia ba. babi page ngo zenga. Kaya yo ko ngapi. Zenga te. Nga mona page na apeta ba parcours to ba discours ya ba artiste comédie belé na page wana. Azora ba parcours na bango wat. Donc ce qu'il faut dans le numéro il faut comme là. Babi ki page wana eza ya ngai. En fait, na minute wana on t'a retiré mon page quitté. On a parlé dans quatre groupes. On a suspecté déjà même que tanga comme mutu azaki. Après ba retirer nga na na sikuka ba retirer nga ba équipe na matepeza nga groupe ya WhatsApp. Et après ko longa nanga na simana ba ndeko mutu ba ko ridiculiser nga ba ko critiquer nga ke pas joana RDC Comédie ezalaka yanga ngam na teka tango nga za muta YouTube koleka bango boye. Or on a groupe tout zaki 200. C'est que ça on a 5 ba ba YouTube, tout ba na ba sur YouTube. OK. Parce que tu arrives na ba diaspora na kati. Merci nana. Tu arrives na de Londres diaspora, comme diaspora. Tu arrives na Biche Kapanga. Bango kutu. Bango kutu ya pour mte boko to ba journaliste na kati. Oui, il y a la comédie bazaki. Merci. Tu arrives na Kovoda, tu arrives na Fanny Katalea. Ba simba ba micro. La régie. Oui, la régie. Ba la comédie que la tête. OK. Quelques-uns ba ko bazaki. Les questions. Le question makambo do akete. Bazaki te. Ningi sikoyo babi ke ezaka nga. Ngapi na yebi na ngati. Mu kote na kote ba théâtre wa pesa ngakanda. Ba pesa kanda makasi. Na lala toujours ngo. Tu t'imagines bonga mabe pour un mutu. Kingam na oteka ko pas donner za ngana. Boko yo yebisa nga ngote.
baoshishote tu vois au moins tout hypocrisie evandaka donc ozoba mabe ya moninga mais yaka moment koenfronte koyebisa ye nga nayebi nange eloko te or bino boshishotaka na bino tino oshishotaka te président gesho nde azwaki courage alobi ke bozoba mabe mpo na ye te ye moto aoteka baaudio mais pourquoi boza koyebisa ye te nde ayi mama vyanga atininga mwa audio ke ngambe tika kosala boye sango epanzani na yo moto osa nini oteka baaudio na silika jour wana silika parce que azalaki troisième motu moto alibosa yebisa yango ezali fali kataleya na mort na cinquantenaire ya mame epela moto ayebisa yango supposaki sosuku abengi nga pene atindi nga audio lela toyoka ça m'a choqué donc yo za no innocent na lela ya tola net na lia te journée wana tozo imagine ce qu'on a lia te maman mbala ba te panzani boy moteki ba otoki ba audio c'est pas personnalité ya mutu basomba yango te tola eza personnalité na dignité faut ba ko garder ngo jalousement faut que bébé moi so bébé na bébé la ok na pressing personnalité ok na ngo ok na ngo so wa yango so za bandeko ba tumo banyi ba ok ne so na ba tese ko chichoter pa ya bato bango bakumisaka te eza ye bande des hypocrites wana so bavoice oyo bombaka aluka oya marde yakosalaka minate yokanaka yango yo na minata bavoice ntango toyoka wana makambo na biso mo ya privé aminata mwasi abata akomi na bavoice awa na banani kala fada ndoto miki tanto yebanana ni yayi munene menga yaka munene te ni nongo besola kaki songi te oyo minata wapi oyo ko oto balaye te ona oluka audio botindelaka ngo otindelaka te apa minata te apa grâce nzimbo natindelaka epe audio yango ayoka telefone moto eza privé te olesa bomoni koto ya mpe ya ndeko no atosa nini limbisa kaka tozoluka kaka tobimisa bapreuve na monde entier pardon engambe to avance mpona mono nde oyo ekomi nango bavantier wana onelo omo te oyo ngo aprive bato awa bando bandaki kokota okotisi epa aminata na geso ebandi eza ta lettre moko te ge bon o sikoyo président geso ntango atindenga audio ya liboso nga mpe natindeli ye apres yebisinga nokakaka ngai baaudio oyo ebimi sikoyo eza ya gabriel parce que engamba aza na kati ya groupe wana di kaluchi ne pas muchopi ne pas boboyebisa ngai sikoyo baaudio wana euti wapi parce que bolobi bino kutanga bakoma bakaba engambi boko oloba bango te ngai nazwi courage boti kobengako mare eve pa obenga mare eve to ane nalobi engambe ko baaudio ni parce que yoko totie baoyo alobi na 17 na baoyo ya lelo oyo récemment ya lelo esi ekomi kuna donc bamushaka baza kaka kuna ne t'inquiète pas koya yango zango zango nga molia na balaye yango donc comprends sikoyo baaudio ebimingi na nsima nga dana nalongwaki déjà comprendre baaudio wana nga déjà nalongwaki na nga déjà même pas nazalaki so wana te nazoluka ngo nde bongi bamessage eleki ebele sur la comprendre so baaudio oyo ebai na nsima eza baoyo alo Karim osinga dana longwe nanga na Karim ndenge otanga kombo na ngai yakabi oza ya na biso ya na tozo osa na tozo ni kommanke ngala camarade na yo ngala camarade no te Karim elinge bana no ndeni ngatanga kombo na yo yo so ngana kwa na otanga kombo no après na vanda na plateau na otanga kombo na yo na mondo zo lukonde kanga mama na omona baba so muke ndeko engambe bavoice ebimi oyo ozalaki te oyo mingi azalaki te koyo eza ondeni eza ete pole monsieur sili bana poto je crois bozo comprendre moto asali voice oyo ya gabi te pardon tika te nalingi nanga explication ngode baka suna jwango wapi te nga nasali deya analyse nanga naza nango donc voice oyo eutaki epa ya gabi atindelaki
na groupe na bango oyo ozalaki déjà te olongwaki bandeko tosala na bino analyse ye azalaki super alongwaki sikoyo ye azwi bavoice oyo wapi bato na groupe wana mpe bazalaki ntango nalongwaki bato mosusu batikalaki yo bato wana nde bapesi yo obe ozwe pa ese seke ese moto atindelaki yo botindanaka bavoice oyebi obi eloko esamai na groupe wana ntango baretire nga ezalaki esindi audio na 12h juste na 12h03 ekomi pa ete wana na groupe wana nga azalaki makelele s'il vous plaît vous comprenez ntango balongoli longola déjà yeki otimi audio boye allo saka tola nani atali boye pa sokosi na live boye oyoki kuna pa ese ese alobi ke azalaka na kati ya groupe wana se ese aza na kati ya groupe wana seke moto akotisa ye belgique akozala ne mpe na bato eza neti andima kwakala aza na bainformateur awa boya bandeko na ngai bo moto elongi mabe bonaka ndenge bana ndenge babe bafuta ya blandine mafuta moto apesi bainfo nde toyoka ya solo naye nakoconfirma ngo te mpo blandine yemo mpo aloba na tv ke osimi makwakala osimbi nga banda eloko nango blandine ye bo moto aloba bongo na bémission na télévision ngaku nabenga na ye tosali bongo mpo nini mpona olobi bongo oyebi ke fi wana afingaka biso nyonso fi yango te oyebi ke mama na koko afingaka biso nyonso osali mabe na ngai abenga blandine to motala émission olobi bongo na tv donc c'est que blandine aza kota makwakala yo oza kota esike pa merci ye mwana nafinganga mpe ese na bino te tozotanga makambo ofinga te eza le passé bobongisa mwana na bongisa na ndeni ngai toloba na te ozi panique tokomi na suka na bongisa nini à l'occasion de quoi à l'occasion de voice oh ye tala eza ese wana eza makwakala jour na mona bango na afrique naoleka bango te nasala bango sabotage si pendant nomoni tobiaka bangulu na basika bakapela beta bango bouteille oyebi ke leta azali botango bafinga biso na poto bayebiki bayokisaka te bayofingela biso yango awa te makwakala mpo oyani ete bongo oyani azala mokanda amwasa mondele akotanga mokanda amwasa mondele pakistani aza mondele nani pakistani aza mondele indi aza mondele libanais chinois bango so bana problème aza pakistani siko regret na yo nini eza na bacomédien nyonso yo ndenge oza conscient tolingi mpe oyo ya kobimisa basekret mema etabimisaki nasengi yo basekret te regret oyo oza nango na motema no ozomona na baninga na bino bacomédien makambo mabe baosala okoloba na bango bon ndeti nga baregret nanga liboso na baretire nga na groupe okoya batie ngaki ngai naza moto youtube makasi moyibi dingwe bango fata message engambe bon omoi nde eza boye parti oyo batindaki ya tomoni yango na page mwa nungunungu eza omoi oko ozaka journaliste topréféré to retire oza na groupe tutana ole makambo yango ekende ezosanga bien wana mpena baaccuse yo moyibi ngai lingaka badécision brutale te parce que ignorer aussi na yo mpo bimi hypocrite pourquoi moto aretiraki yo wana moto akotisaki yo fa oloba na ye bon en fait groupe ntango ebandi adimi azalaki moko bela mais nayebi te na nsima so baadministration mosusu babakisamaki so baretire oyo ebimisa vous avez namona yango te nangobi ekombo wana moto ane ebima te nayebi te bato mosusu bato yango bayeba makambo makasi groupe yango eza nango mpe kasi ebima te kende ezaka keke ma retire to oyo ajute moto mwana mena na conscient ebima te tika kaka po tika kaka kotoka no tika kaka ko moto aretiraki ebima kaka ekoma boye yango otisi po bala ekoma boye vous ne pouvez pas envoyer des messages à ce groupe car vous n'êtes plus un participant kasi soki baretire oyo ezaka admi oyo akreaki groupe ye mo moto aretire mais moto abeka kombo yango ebimisa boye te ebimisa te ye mo moto alongola yo ebimisa te yo fo solane kaka bon obi mpe monde na mino hypocrisie eza mingi en tout cas tokomi na suka engambe engambe wana aminata c'est awa na kati ya groupe engambe nakoma olobaka émission ekomi na suka mais obimisa bamakambo oyo groupe yo maboko no ezaka na kati ya bavoice
maboko ne ezobimisa kaka bavoice mpo na nini oza base kaka na bavoi kaka bavoi olandaki ndeko na bino nani Maxi Bondo aconfirme biso ya Gabi makambo nyonso alobaki mpo na Diana eza vrai alandaki ye yaka diaspora alandaki mpe diaspora comédien po voyaka pour bayaka nzela moko anka alobi abelaka liboma na abelaka liboma Maxi mama Maxi obelaka liboma amelaka bakisi ya repo loka niki ansabi bapesaki mokanda babata maboma nde bayaka boye délégation wana basinyaka meta pingamisa pourtant agarin okausa fait des ordres bamakambo alobi bolanda yango te mpo mosu esaka bien natanga pa lekesi bango na bango badiaspora ya bon eza problème motu toujours alobaki te eza pa lekesi abi motu na ye tolanda Maxi te abai bongo aza na mokanda ya bato ya maboma mais selon yo mpe ntango oyoka likambo wana ya Gaita eza likusaki wana bapreve tala bandeko botala biso soki omoni garçon moko abimisaka bapreuve na facilité aza songi moko donc ye azaka awi wana bavoice wana bacaptive oui natiki na pomme te wana bavoice sikoyo naina yebi yo me olingi na yo te tozwaka bavoice ya batelefone na bato wapi nana de numéro ya Diana aza naza oya Vodacom donc aza na nyonso donc aza préparé donc mille combien le 8 mai 2020 20 ça m'a 2020 bonjour Diana problème mineur d'avis pour le coup tu vois Diana alobi bonjour wana Diana bafille mibale ya théâtre bayebisi ete nazobima na Gaëtan nayeba ata bakombo bafi yango ero napelela bango liwa falaka tanga ata bango Kaluja obenga équipe de vente voilà ebiso esili pole namoni apela Kaluja kaka osola Kaluja apela ekoti basape l'équipe komana batulala yayo wana matière wana matière kwani boponi kaka Kaluja mère eze wuti Kaluja ndabengi namoni BBC Lukamba te ça tu continues conversation tu continues conversation Diana te maloba makambo mosusu otiki kuna obinela sati na asoni osinterese nango namoni makambo mpe ya na naotindelo tiango miniature alors makambo wana nyonso wana eza makambo na biso sikoyo ya bino te fo mokili mpe yeba makambo yango confidentiel naye mpe ya tona ndeko natika ata archive natangaka naana mpe mosusu otolani na numero ne ya Tigo mpo yana natangi na numero ya Vodacom nata diana numero ya Tigo fo okeba na garçon nasani nabangi ye to ozomona moto azobimisa na bacapture oza mordant diana Tigo numero alongola na WhatsApp siko ape baboyo na batournage baboyo na bagroupe osuka wapi bo bango bato batournage tourne tout le 30 baleki mpe biso tournage na mbongo akupage kaka bango tofufa na to lijo biso mpe tozwaka na biso kana baminata topeka bachemise nanga osokungisa telefone ezalaki avant makambo ya Diana te après oyo okala makambo ya Diana donc nde eza mpena na bavoice tout na oyo naoluka na oyo imagine eza gouvernature ezalaka tile donc bavoice wana ya gouvernature ezali ya na osangi tilatilika nateka te na boye atekaka en tout cas tokomi na suka émission na biso Patrick Ngambe a eu plaisir pour nous avoir na plateau. Si tout ça faisait émission, pas comme toutes les émissions. On crée des problèmes, arrête de chercher des problèmes. Aussi, il y a pas de problème. Et pour nous, là, on a maîtrise. Pour nous, on a maîtrise. Vous pouvez les cas à perdre de maîtrise, à lever le mot de créer des problèmes. Vous avez des manières. Vous moi, tu vas traiter un article, vous même temps, vous avez besoin de ça. Oh, tout va en défaut. Ngambe Patrick. Comédia Kala. Bah combien d'années? Pas 14 ans. 14 ans. Ah bon? Ça va hein? C'est que bano baye lelo lobido bia wa. Aba baye batala biso ba tezi. Ko ba respecter wa. Aba ba respecter ata bana ba kala bi wana bi ko meka te. Ko
mpona bandeko no nyonso oyo bazwa occasion ya kotala po mikolo baolala na chaîne na nga baolala na chaîne na profite nayebisa bango batika hypocrisie elonga liboso c'est des comédiens totika hypocrisie tozalaka de vrai emoni réellement vivant et en toujours alobaka omoni lelo koza saratola ye nous en cité lobi ezali toza motu mosusu epiki mpe moto oza na makambo lelo kobule te kayo moto ozala nango jusqu'à la wana obwakeli kaya zabi napesa message te tola kasi obi moto oyo eza na makambo nabi soki oza na makambo omimonaki yo oza na makambo lelo yebaki deme ezala moto mosusu comprends donc respecte bato te na baentourage na bino nde bozala wana napesa message okataka okipesa na inspiration ya mwana eto tinani na baentourage na bino nde bozala wana ndenge yo olingaka bato oyo bavandelako bato bakoyisaki kotya ye te parce bango mpe balingako bongo bongo c'est pas dit que soki mozali eloko na litoi oyoki wa mama moko osali yango non yaka eza mosala bato mayele yaka ya mosala bato bazoba te bakozwa temps ebele ya kosala analyse ya koréfléchir akosala likambo okomona bimemi ebele pour rien donc tozala bavrai tozala normal linga moninga de vrai baluka nzambe te ino de faux toalekini bato bakokumisaka wana boluka nzambe te ovinapesa misali mo nzambe atreka totale koluka nzambe te yaka kapitale donc tozala bien vraiment toyebisaka moto makambo ya solo yo banati yaki kotala mwana moko aye na nsima kaka boye to ndeko moko aye na nsima boye oko aza makambo okomokumisa komisa ye madame mère bon eswaka toswa aminata nde aza boye aminata to dada intervention pe coquette baba masa na nga lelo sikoyo akomi kote mona balona mère nobenga komune babengaki bandakala eza flatterie koma mère euti wapi lelo dada intervention akopasi mona kobenge mère na ndeni omo eza ya flatterie bengeni na komo oza obenge avant totika na hypocrisie bandeko oyo basali organisation ya diana boswana diana na kwasa tete na la claire babi banki te kwa maxi tolobi ansa alobi boye ansa vandala na poto atangi mosapa elekeki alobi maxi bapesa ye mokanda ya bato ya maboma si bayaki boye na dédication matanga pululumoto andimaki aportai garan eza meta pila meta ayebi ke maxi abela liboma bamona baba diaspora moto alobi yango natiola yango nani yango na youtube émission esili badédicace mpe pa banani voilà merci na batutu batali biso apemelinga bavoice tu napesi moti na Nathalie Capital ya banathalie de Angleterre napesi moti na banque suisse bbc lukamba napesi moti na mare mais après awa okopesanga ta quelque voice voice nini namutuno voice te voice ndita pele nini pesaka bambote monsieur sili nango pesa napesi moti na batutu bolingaka nga napesi moti na grâce ya nzimbi napesi moti na Jimmy Limbondo bamboti na ye donc merci Sarah Tola pour l'invitation nayebi na prochain makambo yango ebele merci eza te merci mpe na Paulin mokili na nsima ya caméra tour osan ezala bien Paulin s'il te plaît merci beaucoup olobi nepe ya bien lelo napesi mboki na Brenda ninga mpe basi ya pembe femme à la peau blanche ninga basi ya pembe mingi mpenza Brenda ye ata na moleli aomona yango kaka tute rapele ngai yeka pwani tenga nde naza desi mpona ye mpe ata après émission okopesanga ata de voice oboyi yango naza desi eza te wana kasi après caméra mpo boye oloba nani voice te au revoir Paulette au revoir. Vous
Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent